Voilà, mbote mokil mobimbe sangoyeba ke bozali ebele bozali kotala haut-parleur to yambibino malamu pour la licencia lelo koloba ete ngombe ye moko yeba te ke batekaka miliki na ye tina nini biso ba tozali koyeba te ke bokoko na biso moko ezali na valeur makasi to tika yango bato misusu bazali kosalela yango pe ko exploiter yango ba baluseli yango biso to komona yango danger lelo bandeko to faire venir oyo azali ngunza lwemba uteli biso na mwanda bandeko na embeli bino nguta na ngunza to pe papa na biso oyo yala taka sapatu te ala taka lipapa te depuis pas na bango depuis na kilongo bisika wapi ayamba mi wana kati ya Kinshasa ti awa bandeko akomi na haut-parleur makolongulu to tuna yeba mituna wana dossier bomonaki ya nkaka ne mona semi balobi que azongi na forme ya aigle azongi na forme ya aigle bato bazali ko embele na ndako mwasi na ye to pe mama na biso ya lubondo azaki mpe na quelques makesa na kati ya ndako bazali ko yemba to pe ko loba réincarnation ya nkaka eye na aigle mais troye bato kama kinde to tuna toujours ba question mais kaka ni mona sima ye bakange na singa na likolo na aigle to ndenge nini awa troye ba na bangunza aigle elinga koloba nini moto soki akufi abongo marapona akoma nani nyama to nini po babomba yo bieta msusu koko koya azui forme apesi message akei toyeba makambo na awa nyonso est-ce que Adana Eve to pe bakoko na biso ya yambozaki banani par rapport à l'isolo na ndenge ya bangunza to pe na ndenge ya bokoko ezalaka ndenge nini ezali masolo awa to kosolo to loba lisusu likambo ya nzila Congo enfin ezalaka pe susu pe nini pe to comprendre e bandela mokili selon bangunza to yambi mbuta na biso oya mwanda je pense pour la première fois à Rosala un peu na bamenya boya ko yamba ko bimisa makambo belé bolande mission ne bandeli ti na suka bandeko pour que boko comprendre makambo mingi to yeba lelo pose en PV bandeko mususu ngana na zo en PVT bandeko mususu bomona ki baleka ki balubi ke PV wana bato bandeko bazora na bakingunza ezali bango ba yeba te ezali esprit moko côté la bango ezali ko posséder ezali ko dominer processus ezali mabe Toyeba makambo awa poto ko comprendre ngo très bien ngunza loemba papa na biso to yambio awa yenge keni yenge bonio se présenter pe mon kilimo baba mona on a haut-parleur pour la première fois masolo to solo ya minene awa nini koki ko yebisa mo kilimo matondo mingi ndeko journaliste kombo na ngai ne loemba lelo masala kombo musala na ngai etanke ngunza masala. Voilà, ngunza masala ozali ngunza oyo mingi azali a pesa un peu moi à partager aboye bina bandeko ebele mais lelo bandeko nyonso ya haut-parleur ba ko kampe koyeba to ko kokota d'abord na likambo oyo bouti Congo central beaucoup plus bien que mokili mobimba to pe Congo mobimba mais surtout pe bisika pe outi surtout likambo pe anti la Congo kaka moko outi kotika biso et puis lelo bandeko topé maman naie pardon moko ya molonga ni naie lelo bazali kotel sabiso par rapport ya vidéo oyo alors totuni na ba bino ba eboyebi makambo ya molimo ngunza lwemba koko mutu soka kofi ya kokiko ya comme aigle bokonge na ndaku to ndenge nini matondo mingi ndeko journaliste ya liboso nanu to uti Congo central précisément na territoire à Mwanda en groupement Sianfomo village Sala pona mutuna wana olobi pona likambo ya nkaka kaka ni mwanda nsemi soto tali bien auto tika biso kala mingi te alors na elembo oye monani oye salemi j'espère mokili ezokama mais epai nanga ngunza etant que homme spirituel na koki kokamwa te parce que na yebi ke bilembo wana yango estale maka na bato oyo babengami ke bangunza komba ntromwa o babengi chef spirituel alors soto zongi à l'époque ya mfumo kimbangu mokonzi kimbangu tango akomi na moma ke azonga na mokili molimo tango azalaki na prison na Lubumbashi ayaki premièrement na elembo ya aigle oto bengi mbemba parce que na terme ya lopoto bazobenga ngo aigle noir. Alors, Fumo Kimbangu tang a outil Lubumbashi a bongwani aigle aye justement tina kati mabele ya nkamba a se transformer mbemba aigle obosomona lelo et salemi na kati
ya ndako ya Nkaka Mwanda Nsemi. Alors na tango ye Mfumu Kimbangu abongona ka Mbemba aye kokutana na bangunza aye kopesa message. Sima kopesa message abongwani susu Mbemba nde azongi lisusu na prison. J'espère na kopesa mwanda kisa pona likambo oyoyo mokili mobima zomona pona likambo ya Nkaka. Donc ekamusa mokilité mpe ekamusa bino bande comme société boyi ba ete mutu na mutu azaka na signe na ye oyo ayaka pona kopesa message. Mbemba premièrement ezana no elembo ya Elonga elembo ya Nguya na tango ya kala bakoko na biso tango mindele bamonaki bakoko tango baoke kosala prière elembe bano mona na aigle tango iso mona na bongo iso pesa force Nguya pe iso lakisa ba signe oyo bakoki kovanda oyo aba ancêtre to ba geni na biso bakulu bazali nde esika na réunion spirituelle ezali pe esika na bakovanda pona kokota mabonde na bango oyo esengeli basala na likambo oyo bango baza kosenga. Voilà, donc Nabokoko, ceux qui vont moni Mbemba, Toupé Aigle, ils allaient bilembo wana mais qui un peu côté les sabiso. Alors donc là tu mets un peu comme on l'a bien surtout dans le côté ici il y a papa Nabiso papa Kimbangu nenga zaki ko bongo mabongo mais ça na prison ça ko bima bongo pour nous repasser ba message mais ceux qui sont bakangié par exemple net les autres monde qui kaka mon ancien mais ko bimi pe bongo mais bakangié ce ko singa place que peut message soit par exemple que so bakangié boko kangaye pe botikala neka wana ce ko alinga zonga sur na prison to ndenge nini bon pona likambo wana ndeko journaliste na koloba boye na bandeko mosusu ndenge bazui aigle wana bakangi esinga pour dire que ezate que non ndenge bakangi pe bakangi molimo na ye non ndenge azabongo aye ko visiter esika temple na ye ezali azape na message ya kopesa azape na dire ya temps ya ba message na kopesa akoko pesa pe message pendant que 3 ou 9 jours 12 jours na ndenge ezalaka na Congo ou bien ndenge azabongo atika pe message ke kokufa na ngai boko mona elembo ya aigle koya pe aigle wana boko batela ngo malamu yango nde ko lakisa comme elembo ke ngai ne Mwanda Nsemi na zongi lisusu kati na bino. Voilà, alors là, ils allaient qui moi, bien non, par rapport au pays à l'écambo, alors tu un peu pour nous reconnaître mingi liboso, lelo bande ko bazali ko tuna parce que ba pratique to pe mamba boko ko oyo et baby et poli. Mikolo au parler aux écoles ça n'engage pas tout bande ko bazali ko kuta na makama belé pour na nini parce que bato nyonso baza ko bima lelo ba yebi ma ancestralité bazali na ba pouvoir lelo bato nyonso yema mboko mais ça peut ça passe ndenge nini toroki ko yeba ngunza ya solo pone ba pote bande ko ba miko saka lisusu te ngunza ya solo parce que tu yeba ki ba ngunza baza bato moko donc baza bato ya PV likambo zali nango mona pe boyo solution donc ba concentration ba ngunza ba ki ba pena concentration mingi mais total c'est lelo moi bulu ye koti makasi élément nini parce que yo to mono depuis le yo tembo la rama kono to ebité depuis au botama olinga rolata ça pas tout est tondenge nini matin donc les journalistes et le kolobi vraiment eza moto ya mingi avant que na yanola na mutuna na yowana na kolakisana moi ndambo ya makambo na ngai ko banda ya mission na ngai na banzi ete ndenge naza awa na botami pe na nzela ya mama na tata mama ndenga zabongo azaki mokumba aboti ngai ndenga aboti nzoto na ngai abotaki molimo te to aboti esprit te oya ngai. Alors na départ ya mission na ngai ndeko journaliste na koloba boye mutu na mutu azana départ na ye ya mission mutu na mutu azana makambo na ye lelo oyo nga pona tambola makolongulu boye ezate ke tango na botamaki nde esika wana pe na bandaki ko tambola makolongulu mais na mission na ngai na botami na koli après ko kolo na ngai na yo kokisa l'âge ya 12 ans
boyebe komi koyela ngai naye kotuna koko na ngai koko na nga bokolanga kombone ezalaka malila liela ye moto abokolaka ngai akolisaka ngai sima ya komona makambo wana naye kotuna koko soki nalali nazomona bato moko ebele bazwi batinga na katikati ya cercle atuni ngai obandi komona ngo kala na ebise oui ça fait déjà mikolo ebele ayebisi ngai mikolo tozoke liboso okozala moto monene okokamba mpe mokili na likabo oyo ya nzambe nsima na yango koko na ngai wana ekokufa nakomi komona baefe wana nsima baefe wana ntango bandi koya 13 ans nazokende titititi naye kokokisa 20 ans na 20 ans ntango naye kokokisa yango nabandi mpe komona ke oui so nabandi vraiment donc nazosentir eloko moko boye vraiment oyo eza étrange na kati ya nzoto na ngai nsima na yango koko avant akufa na nsima ngai ebisinga keno nga nazokende kokende na ngai na nsima yebaki okotelema mpona mission ya koteya mokili mpe lukaki ozala makasi mingi na mabondeli premièrement eloko ayebisa ngai na nsima na yango ntango ye kosalema bongo ndeko journaliste nga vraiment na banda kolinga kosambela te mpona nini vraiment eloko babengi keno losambo epa na nga na banda komona ngo comme distraction kolekisa temps pamba soki koko ayebisaki no tokende na église parce que koko azalaki vraiment 100% catholique catholique makasi makasi vraiment makila donc so betele vraiment lisolo ya bunzambe mosusu bokobebana temps en temps koko ayebisanga tokende église na banda kolia osambela te na raisonnaka ntango moko boye koko amemanga na église par force ntango nakei na église catholique bakomi kopesa bato ba baptême ngai na boyaka baptême wana vraiment na ndenge moko ya makasi mais c'est la bien yé po atia ngai putulo batiaka awa bati croix wana nga na boya pe na papola abembata na putulo wana nyose koya babimisanga mbangu na libanda pe na zonga sima mikolo na yeko vanda mama moko babengami na kombo ya Mamari avant de pekaka na Bakongo na village Sala mama wana ayeko lobake ayebisi ngai nguza lwemba mais ndenge nini na mona kayo olinga kosambela te ovandaka na ndaku et puis olinga kovanda mingi vraiment place en tout ya bato te na bise premièrement nga ndenge naza boye naza mutu moko na kozala pembeni na bate parce que nalinga te koyoka bamakambo o mosusu wana bato bazotanga bahistoire ya bunzambe bapaya donc banopesanga neti kanda abisinga savant yebake likambo nyonso aka na ngonga nango mokolo ntango ekokoka ka ndenge olobaka bongo okoyeba ntina ya kosambela nayebise pas de problème nakozela ntango yango ekoka nsima na yango naye kolala naye kolota ndoto nalotaki batalisi ngai makambo ebele mais ezalaki misato oyo babisaki ngai na simba namoni arc-en-ciel ebimi na mabata na kati na yango namoni étoile wana balakisaki ngai ezalaki ya sikwa na aigle na kati oyo babengi mbemba naye komona na elembo oyo tobengaka na bukongo ngonda na ntango comme soleil bayebisinga bilembo oyo yango nde eza bilembo fo osalela pe yango nde esengeli obatela parce que na ntango bakoko na bino yango nde bilembo babandaki kosalela nazoyoka voix wana na répondre pe esprit wana na tuni kombo na yo nani yo mutu ozoyebisanga makambo oyo ayebisi ngai kombo na ngai Kimbangu ya Tungunwa na tuni Kimbangu ya Tungunwa ozali nani Simote na koya ko expliquer kombo ya Simo wana eyelaki ndenge nini parce que lelo oyo eza na bato babengaka Fumu Kimbangu na kombo ya Simo Kimbangu
tokoya kuna sima ndeko. Mais tango yo molimo yebisi yo elobi Simon te lobi kaka kimbangu dia ntungu. Ayebisi ngai kimbangu dia tungunwa. Tango na ye koyoka ke kombo na ye kimbangu dia tungunwa. Na ye kotuna ye oza na kombo ya kimbangu dia tungunwa ozali nani? Aye koyebisa ye ke no nazali mobikisi ya libota ya bayindo. Alobi na ngai boye tango si ekoki telema osala mosala na ngai. Alobi na ngai na sima mikolo okomona bikamu isi ekosala makati na yo. Okobunga pandake sanza misato okomona na tena mokili mpe batu bakolela mpe batu bakoluka yo na lolenge nyonso. Sima sanza misato wana nde okomona pe na mokili ya mosoni pe okosala bikamu si ya lolenge na lolenge. Na sutuki boye na sana pongi na vandi na bimi libanda tango wana yebe atako bondela te likambo moko te na bisava tika nazo babiloko na ngai ya mosala na kende jardin na ke ya rosé sima na yango na komi na rond-point moko abengi Mongwa Bangu place en centre na nga banoko vanda esprit ya bisinga ke no zonga na ndako wana ezalaki vers déjà 7 heures na kiti na se et pas noko na ngai Antoine sima na yango na vande pas noko na ngai to bandi ko tala télévision bande ko bazota la télévision ya film o ya film mais nga nazo mona makambo mususu na kati ya télévision nazo mona ba esprit na kati ya télévision na bimi libanda na tali boy na mir nazo mona toujours ba esprit nazo mona ye wana kimbangu parce que tango kombo na bimi na photo na ye bimi na pembeni na tangi kino kimbangu dia tunguna tali oui ye wana kimbangu mais na histoire na tango kala na tikala koyoka te ke no mvulusi kimbangu boy na tikala jamais koyoka ngo c'est la toute première fois ngana yoka makambo wana na matoi na ngai na zongi na kata ndaka oncle tozo kinde air zo pusanaka vers déjà 11h 12h juste koki et salaki na camarade ya noko na nga kombe na ye papier requin pour na bandai ko gérer pe masuwa na ye na niveau ya sianfumu ayibisinga ke no zombongo oyo kangisa comme ça que somba commande pour ba mindele ba sengi ba commande bitabe ba sengi biloko belé to somba dès que na so bimaka na porte na kati sa balabala na kati si lupango ya oncle na ngai pour na kati sa prince na kati sa boye makolo ema na kati sa boye makolo ema do na koko bouger te et ça là presque 30 minutes na sutuka boye na côté ya océan mo pepe makasi ezali koya na tel suna ngambo boye ya zamba mo pepe makasi so ya makasi ce na komi ko luka ke na tellement na déplacer pour na kende na zokoka te sima na yango patu ba ko toka mai na ba pompe ba cantine ba bidon ya mai ezo tombo mezo bwakama batu bazokanga bokima ba besimbe zo leka ezo kende na mai ngaka kandenge na sauna batu pe bazomona balobe mais comment que ngunza masala atelemi kaka esika moko me azo sape ba mouvement azo bouger nini yango ndeko journaliste na sutuka kaka na moma wana mi pepe mi bale wana ndenge zo ekutani bisika na zalaki petit kano ta et fait déplacer ngai tomboli nga en espace directement et balosi ngai na komi kotala côté ya zamba na bandisi ko kinizo kimisanga en espace mais c'est journaliste qui m'embangue nazo ki mamba place zo kendo yebité place nazo kende na yebité pe batu bazo kamwa likambo nini ekoyi na mutoyo na kati sinzela ya mai batu bakomi kolandanga bazwi ba moto bazo landa ba musuna makolo batu bakomi kokima mbangu do yo mo po mi yebité ngape nazo mi yebate nyoso oyo ezali kati na ngai si elongwaki mbongo téléphone nini tout nyonso elongwaki na komi kokima mbangu alo en espace siko mbangu nazo kima isate ke nazo tala liboso boye
mais nazo zonga na ndenge ya sima ozo tout en pété nazo tout en até eloko moko te pe ba danger ozaki na nzela pe nazo dévier yango batu balandi bamati ngomba ti bakomi na ngomba batala boye na bungi mutu lwemba bungi bungi kaka mutu seka usimbikisi seka uto simbakisi ambongo seka simbikisi ambongo sima na yango famille sangi komeli bango. Mais comment que moi na moto comprendre tete soutien makambo ne sa bato bakamwa ki ebele pe balela ki bande ko ebele pe na ba camarades. Après 3 mois si manango na yeko monana. Alors na kati na yango na kina yeko zo enseignement. Donc etant na komi siko na komi ko mona na za sous na monde physique te na komi siko na mokili mususu. Lo na so mona makambo mususu biloko mususu okutu na tira ko mona tena mokili. Ba vandi singai esika ba vandi sangai bavandi singana ebonga na kati ebonga wana bazui kwanga bachelenga awa bazui biso to be yango na Kongo kindungu nguba oba tuta na pembeni na livre na kani moko na liboso na yango babisinga vanda awa babisinga itala liboso na tali liboso boye na moni mokili mobimba fumo kimbanga yebisinga iboye omoni mokili nyoso wana to pesio batu nyo sona ote ya bango obongo la mitema na bango na tuni bango ko bongo la mitema na bango par rapport ya nini ba bisingai batu nyo sone baza bongo babungi nzela na kati na yo ndeto so salela po ete loposo moyindo e bana ko zalobiko batali singai bakomi ko tangi sanga classe pendant que 3 mois wana ndeko journaliste. Classe ya nini? Classe oba banda ko tangi sanga ezali comme enseignement spirituel. Oto biso to benga kana bu Congo le toit du sous la kimpeve. Akomi ko tangi sanga ke non tala mokili ezaboyi. Mutu azaboyi. Pour mutu a transformer ezalaka boye. Ba concentration ezalaka boye. Pour mutu abika ko sala boye okozongisa boye kozali kasa boye. Après 3 mois tant ekoki ndeko journaliste na yeko bima na zamba ni yeko bimela zamba moko ba ancêtre na biso na kati ya mboka ya Sianfumu village Sala ancêtre na biso wana banako benga ye Bangu Gérald azalaki pe chef coutumier na Tamberge azalaki pe homme spirituel o bazo benga lelo mfumu zamba wana balakela ngo banda bakoko na biso koko na biso wana ayako kufa na 1974 na 1974 tango kufa lobike moto moko te okota na kati ya zamba oyo soki ke mopunami oyo bapunana na botamite mutu moko te okota ti mokolo mopunami wana akobotama mokolo akokota na zamba oyo nde bato nyonso pe ba okota na zamba oyo akomeka kokota na zamba oyo akolimwa effectivement pe ke na bano yo kama solo ke no isa na zamba moko boye so okoti kuna olimwe po bungi o babengi mongo bangu bato o bayebi masolo na kati ya niveau ya groupement Sianfumu village Sala bayebi tangu bayebi ke no likambo na esalemi balobi seke mwana akufi akelibela bamoni ke na bimi ko bima na ngana bimi na bakane spirituel ba ko komi ko kima est-ce que ça y est ba komi ko ya ko simba ngai ba si c'est vrai que no isa ngai parce que mutu abungi pendant que 3 mois ozaki ko lia ndenge nini na bandaki ko lia te na bandaki ko mela mai te eloko moko pete na zalaki pe na nzala te mais eloko kaka oba banako pesa ngai ke na lezaki kwanga na kindungu wana kinini kindungu oto bengi nguba batuta oui wana bango moko milimo baza ko pesa yo wana bango moko vraiment mokela molimo bana ko pesa ngai sima na yango tango esami bongo na bandi ko bikisa pe milimo batu muta liboso oyo ngana bikisa babengi papa féroce na niveau ya Sianfumu azalaka mukati mbila to azapetile mukati mbila asalaka pe masanga mbila na katikati ya nzete ya baobau
na yebisi que zala attentif parce que ils ont les camo qui sont yele na nzela ya mwasi na yo ba ko bwa que la mwasi na maladi kota na mabondeli makambe bele o yemona naka ndesi matango na bimi na bandi kote ya sango ya fumu kimbango donc koma kina ko bikola na koma ki directement ko bikola makasi ba kolo ya mboka ba komi ko kamba lobi mwana oyo akomi ndenge nini ba komi ko tuna ngami tuna est-ce que yo osimbi kisite na komi ko yebisa bango tangu nanga ekoki makambo ona yela kina mokili ngonga ekoki esengeli na sala yango batuni nga sikoyo na makambo oyo zoloba est-ce que ozomi yeba na oui na somi yeba makambo na zoloba ndena kuma ko bikola ko salisa batu makambo ebele e monanaki na ngonga wana pe na kuma ki ko sala bikamusi ya lolenge na lolenge mokili pe oyebi pe na mboka na ngasi mfumu bayebi yango alors batu pe ya mayele bayibaki pe ko encadrer ngai parce que na bandaki vraiment ko considérer ngo vraiment comme tel était après un certain moment ndena komi ko mona ba makambo ebele presima na yango balobi nanga esengeli to pesa yo onction spirituelle ne ba yebisa que no sala carême pendant que 9 jours na koti carême 9 jours na kati ya carême na zo sala na zamba izalaki tanya mbula mbula pe sobeta makasi na se fait déplacer auto bengi que notre déplacement ancestral nena keko se retrouver na kati ya mboka wa bengi matadi déplacement ancestral et ça les maralolenge nini ndeko journaliste déplacement ancestral et sali na ba forme ebele to ezana ba préparation ebele alors ils appellent na mabondele ebele oyoyo ba koko na biso ba bandaki ko bondela pour être mutu a déplacer mususu pe ezalaki makasa ezali tango zili kasa wana o bonde pour les kasa no simba ngpe ko ko tafuna ngoto o pakolo na nzoto na yo etikali directement na kati ya makila na yo donc ozana moment nyonso atandenge nini oza bisika nini tango bondeli kaka directement au bungi c'est là donc yo okotaki na ndako te ndeko journaliste nazalaki na zamba ozalaki na zamba oui donc mutuka moto donc transport ils ont le vélo sur le côté le comme côté ndeko le rôle ozalaki makolongolo donc déplacement ancestral au limo na limo directement na keko se retrouver na matadi o lelo baso benga matadi sikoyo bande ko basala poso ko yeba yo lobi que ezala likasa est-ce que likasa ngo tino lelo kino lelo ezala kaka po bande ko bele ba la poso ko limo likasa ngo ezala kaka to ndenge nino banyela biso ndeko journaliste matondo mingi pona mutuna wana pona likasa wana nzamba sala makasa ebele chaque likasa to likasa atana musana ye asape na rôle na ye isa likasa nyonso te okoko simba olimwe te na kati na yongo na likata likasa wana mutu nyonso te azwaka ngo poete abanda kolima izalaka na bato oyo vraiment ke baponama oyo vraiment ke azana dimension spirituelle parce que kontaka ba degré na pourcentage ya mutu et ceux qui ont un pourcentage à moquer, degré moquer, jamais qu'on lima. Parce que surtout une d'akisa, moi na azana première primaire, yomba la moko yo BC makambo ya troisième primaire, et ça quoi bango? Non bango nso non ba kumbo na noté, ba limo na noté, c'est-à-dire que non ba commune à degré wana te. Mususu pe azana lembo wana te. OK. Parce que donc commune à degré mais lembo na ezati. Ezati ata ozana 999 degrés. Soki ke elembo wana ezakati na yote okoki jamais ta kolima. Oui. Voilà, tout ce monde on a place aux ala qui wana tango limo. Tango na limo bono ndeko journaliste na keko se retrouver na matadi na mai oba bengi mai ya mpozo. Voilà, très bien, très bien. Na mai ya pozo wana tango na komi na mai ya mpozo. Na yeko se senti na moni génie moko ya pembe abimi. Tango abimi abisinga yaka kobanga te. Na pusani pembeni na ye ayibisinga yi na yebi maye oyo yeli tango ekoki esengeli na pesa yo oyo babongisa kati na yo azwinga kotinga na kati ya mai oyo babenki no mai oyo ya Pont Marshal
mai wana kotinga tina kati ya mai nazo senti que non nazana mokili mususu mais nazo pour la terre nazo senti que oui nazo mona vraiment mboka munene batu bazo se vivre bazo tambola bazo lia bazo yemba pe makambo ebele abisinga vanda isika wana na vandi abisinga izelanga nazo ya na senti que non alimwe place ya salaki ake on se trouver côté mususu kuya na epe aye abisinga yi na pesio epe oyo mais epe on a pesio tango zozonga sima bambula epe oyo ya komona pe na corps physique na yo na tango wana ke tango ekoki okomona yango alors nazo pesa yo mateya abani kote ya ngai abani ko lakisa ngai ba comportement ya satana ndenge ezalaka poete na koya te. Donc mami wata kaka to mona ka mami wata. Oui, obini obengi mami wata. O ba banga ka ba misu ba banga ka. Oui, o biso lelo to benga ka mbengu mbengu kombo na ye mbengu mbengu. Parce que ça qui mutu boya ba ko vivre na mokili. Mais oya wana oya place wana alors. Oui, oui. Ye wana parce que na yo banga ki pété. Na banga ki te parce que na sala suni bomoni mutu abimi na mai. Oui. Abengi yo pokei. Na kei. Amemi yo. Na kei parce que na sala ki déjà instruire déjà et pas naïe. Donc c'est dit tolo baboye ce qui mutu ondimi makamba papa ya papa kimbango nde bat balobaka lelo papa kimbango ko limo donc mais so ka komina dex c'est dit que ça ba dimension spirituelle élevée il faut banga ba mami watate il faut banga ba blo mokote alors il bombe ba baté ba baraté. Oui, donc moto so baka papa kimbango ko na sentiment on se comprendre que makambo ça ba dimension. Oui, et les cambonans de journalistes bato bazwaka likambo ya mokonzi kimbango na lolenge moko bongo neti lokola christianisme quoi neti facile kaka mais or que un vrai ngunza il faut azala na départ ya mission na ye il faut ko taper na ba mai il faut non et ça mutu nyosta ko na mai mosusu pe asa que il faut akota na mopepe ake ko soit vraiment pe initiation spirituelle mosusu pe ko na sema belé mosusu pe akoti na moto mosusu na nzete mosusu pe kokota na libanga. Donc ça dépend incarnation ya mutu. Alors si mana yango tango isalmi bongo na ye ko zonga na ye ko se retrouver kaka place on na koti la ki karemi na ngai ya 9 jours auto ben ki sombe minu na soki tango isili bongo nde na ye na komisi ko sala makambu ya minene na nzela ya kombo ya mfumu kimbango. Voilà après mikolo génie na biso et pas pesa ki au mona rango sima mikolo na yango tango eye koleka basi na ngoi bana komonana bilembe bana komonana ba yebisi ngai poete pe wana eya esengeli o se préparer o se purifier na kotaka purification ya 9 mois mokili mobimba oyo vraiment itangami ki na niveau Congo central na groupement Saint-Fond village sala ba yebi yango bato ba mona pe likamu siwana na kota pe na basanza na kota pe na ba soleil na concentra ba niveau nyonso tout bato ba mona bato ba banga pe ba lobaki donc na commissaire ke muda kokufa c'est là ndeto mona na masolo to ndoka ba papa na biso ebele même ba papa ya même papa comment on dit ça papa Masambukidi le papa Yemoko pendenge azaki ko sala ba makambo yo ka bangonze belé que batala ka moyi ko banda tongo ti moyi ko le moyi de pesa ko tala aza ko banga te biloko wana yo pokoma ki mamba bongo pe koma ko salema to ndenge ni to comprendre on ba phénomène wana vraiment e bana ko salema tango nyonso pe e salema katina mokola lelo yo tala ka moyi pe na tala ka moyi na kokota na bikeno degré ya moyi e mataka na 9h tant na moni ke 9h beti na bando kota 9h à 18h na koki koloba likambo le kutate parce que banlongo bakulu nyonso bazo yoka ngai na moment onde na solo bana Vulus Kimbango de 9h à 18h na za concentré pe na za esika moko la moi et puis nazo prier parce que na kotala moi pamba kaka te que na pas sentiment que na va na tali moi boye après ici na vandi non na kotala moi na programme onga na sana yango
ceux qui ont un programme nécessaire ma casse na kota la moi na osala prière ancestrale ndesima na ngopena kozwa eyano na kosola pe na génie o etali ki ya moi apesingai programme nyonso ayebisa ke non programme na yo oyo sengi to répondre yo soit sala boye sima na mikono ngo komona réaction ke mona tolo ba bien no ngunza masala tolo ba bien parce que mambo yo ba initier bazo comprendre dimension ni ezaleli. C'est-à-dire que mon kilo n'est pas boy. Batunde que basambe la kaka kibudiki. Nzambe pesanga iboy, nzambe pesanga iboy. Donc eloko ne loko za na génie nango. Oyo asimba yango soko tosi ba principe nende afungoli makambo. Tout ndenge ni talisa na mokili mobimba. Na ndenge vous allez parce que na maloba na yo toujours osapona que chaque esika ezana génie moko et puis mutu foko ta contact na génie wana me bato babanga fongola no biso bisika na to comprendre bien na senga nzambe to na senga génie matondo mingi ndeko journaliste nzambe tanga sali mokili asala ki liboso nanu asali likolo na ye oyo to bengaka mbanza velela tanga sali yango asali pe mabele asali mai asali banzete asali pe banyama asali mbisi na mai asali soso asali biloko nyonso na kati na yango na chaque nyama izana génie nango chaque nyama izana génie nango chaque eloko pe izana génie na yango. Alors pour na likambo wana ndeko journaliste na koloba boye na koyebisa pe bandeko ebele o bazolanda biso na niveau ya Kinshasa, Congo central, partout na RDC to Afrique mobimba. Alors likambo nyonso tangu mutu azosenga fo oyiba nano bita likambo wana eza ndenge nini. Par exemple mutu azobela maladie ya pema na okende kosenga te na génie oyo atali keno likambo ya moto na kosenga na génie oyo te keno atali keno likambo ya maladie moko ezobela na kati ya mutu ya mai parce que mutu abela ka maladie ya mai directement na okota en contact na génie oyo abengi keno génie mu pepe to benga simbi ka mu pepe parce que nous avons la maladie à paiement. Aussi que mutu wana abika, il faut na kota contact na génie au babeni simbi kia mu pepe. Yende azana rôle ya ko traiter paiement ya mutu. Parce que na kati ya mutu tozana trois esprits o ils ont résisté. Toko yako limbo lango sima po ete baninga bayeba, bandeko bayeba, bangunza mususu bayeba parce que ndeko journaliste mutuna oyo tuni bangunza ebele bazo sambela na kati ya nzila Congo azaka kana connaissance oyo etali vraiment que non côté ya atei simanango esili ba beti kingunza babimi mais na molimo pena boye amona kana ye bisimbite akotaka te yeloko moko pete. Ah, amona kate, ayoka kate, asanta kapete. C'est là moi to robani disco. Moi to robani disco mais à tout mon kakato so mona mutazo ko sauter bascule. Attention, pour tout mon kawana ezana balolenge belé. To sana ba mpeve belé. To sana trois sortes de mpeve. Tali saron biso parce que bande ko balobaki que bande ko baboya likambo ya mpeve wana ya ko tout muka. Na kokamwa pe na koseka bato pona nini premièrement nano ndeko journaliste na mutuna wana utuni ngai tokozonga kuna parce que ezana bandeko belé bazolanda photo zona point auto salaki na yango te tokozonga to continuer moi muke parce que nini oyo bande wazo ba muta tout muki mais vie changer de l'europe karaté kindumba tikité kotonga tikité. Mais tout ça, dimanche, wana topé mokolo mercredi, ye wana bascule, komata, kokita, tout ça. Où expliquer biso no kino kito to continuer. Pour na côté wana o etale vraiment pour na mutu azwa molimo. Mutu po ayeba na ko tutuka na molimo. Ah ndeko matondo mingi na sepeli mingi na mutu na wana. Parce que lelo oyo ezana ba chef spirituel na ba binlongo na bango azwaka molimo pe bandimi na eto bisielo bazwaka molimo parce que molimo ezana mutu nyonso te atutuka kana yango
ezali na mutu oyo baponi oyo azana elembo oyo aza vraiment que par exemple na koloba mutu abengi mbuki docteur oyo atraitaka na ndenge ya bukoko baza ndenge moko te na kisielo baza ndenge moko te na nlongi longi aza na mpeve na ye oyo ya kolonga po ateya kisielo pe aza na mpeve na ye oyo esengeli abikola pe atutuka mbuki to docteur aza pe na mpeve na oyo esengeli asala musala ya kotraite batu to kobuka alors na kati na yango tango mutu azozwa mpeve mutu azwa yango directement te avant mutu azwa mpeve esengeli nano ayeba nanu nzila Congo ayeba lutwa dusu enseignement mususu pe ayebi enseignement te mais azwi molimo na ndako na ye azana ngunza te mais molimo esuye pour dire que non azana mopunami azana elembo wana alors basi nango yaka ndenge nini parce que na kati ya spiritualité toza na 9 étapes oyo elakisaka basine spirituel mpo mutu azwa molimo na première étape ezali ya liboso tomonaka suki ya mutu parce que suki ya mutu ezali antenne spirituelle au moins mosusu mpe suki endengani ye na mutu oyo aza na connaissance akombaka eza déjà avi bapesi ngai déjà na mokili molimo esengeli nazala préparé nazala distrait il faut nazala concentré parce que bazwa kosalela ngai nsima na yango okomona mpe kino molimo elati ntango elati nzoto na mutu oyo aza déjà initié oyo aza vraiment donc abengi comme azwi déjà le toit douce akoba kino molimo elati ngai alors tant molimo elati ndeko journaliste eyaka 100% mais et se divisaka pourquoi et se divisaka et koki okota yo de 100% te ya molimo pona nini miso ezomona matoi ezoyoka loboke kosala makolo pe ekosala alors batikaka 30% oyo etali keno ya corps physique tantôt lobake molimo ekotaka na 70% ekotaka na 70 ça dépend ba degré ya mutu sikoyo 30% sikoyo ya molimo pe etikali wapi 30% wana eke na côté ya physiquement yango nde ko orienter yo yibake no awa libulu eza awa nzete eza awa place bobe fona devier fona sala boye donc on a mutu na mpeve mazo aza ko échapper tout oui eza ndenge wana alors eloko wana sikoyo ezaka nini mutu oyo abengami ke ntumwa chef spirituel yende azalaka chargé na makambo wana po ete na ko initier nkangu na ye biselo na ye parce que ezalaka mutu nyonso te na kati ya lingomba iza ba département biselo bango nde baza initié pona makambo na zoloba voilà siko milimo bazwaka wana we kotaka bango ya batu bakufa to ya banani milimo wana ndeko journaliste ezali baye oyo balonga na musala ya batata bampungutolendo parce que nzambe ampungu tango apesi likabo ipa ya batu na ye mutu tanga longi ayaka lisusu kosala musala na baye oyo baponami tango molimo eye tokozwa mfumu kimbangu akoma déjà esprit azalaka esprit soki na minute naza na posa na kwa invoquer tango na invoquer aye alati nzoto na ngai ndenge André Massou azali kipa vita azali baye oyo nyonso vraiment ke balata makana molimo bazali basantu oyo balonga bangunza oyo basala musala ya tata bampungutulendo bango nde bayaka bakotaka na kati ya bangunza nde bazwaka mpeve bango nde bazwaka mpeve ok voilà attention ndeko journaliste mpeve oui bango nyonso bangunza balataka mpeve mais ezali mpeve ya bisimbi ya moto ezali mpeve ya bisimbi ya nzete bazali mpeve ya bisimbi oyo ebengi ke ya likolo pe ya mabele ezali siko eyebanaka pe keno oyo mpeve oyo ezali ya ngunza oyo ya longa mpeve musu ezali keno koyeba keno oyo ezali génie ya mai to génie ya mopepe to génie ya moto eyebanaka bilemba nango pe eyaka pe tango elati nzoto ya moto
voilà matum sous moni comme ko loba ba makambo oui comme ko langue moko boye vraiment même yoko ngote même chef spirituel tanga za vraiment nanu na physiquement boye akotika la ko yoka pe loko moko tia soloba sauf que o ezana kati ya spiritualité ne akoyiba ou bien chef spirituel azala en contact na génie o ya lati nzoto ya mutu wana c'est à dire que koko o alati mutu wana langa loba ndako loba tanga kina boko oui nani mona mutu so loba anglais ya loba anglais te oui mais ce qui me peut faire moi qui azongi bon mutu alors voilà tout comme qui déjà nasuka émission na biso là tu comprendre déjà likambo ya mpv milimo wana la tarabato e utaka wapi to zubi ya nango to zui likambo oyo ya ebandeli ya ngunza na biso masala ndenge nini atalisi ndenge nini azwaki ya ye mission to pe mpv na ye ndenge nini pe lolenge mokili ezaleli ndenge nzambe ninga bandaki comment makambo ezali un peu réparti bande ko balobaka likambo beaucoup to pe bande ko balobaka likambo ya spiritualité bande ko bamona ba rose chrétien ba formation ainsi de suite ba kansera ngo soki ndenge nini or que spiritualité ils a vraiment en profondeur ndenge ngunza zali kotel sabiso que bisika na bisiki zali na milimo nango o esengeli mutakota na ngona en contact de façon que a ko camper ko progresser alors to comme déjà na suka pona mokolelo na bandi to kozoma sous prochainement mais pour que bandi ko ba ko comprendre pona ko traiter moto pona ko traiter moto osala ka ndenge nini ko taka pe kaka na molimo ko taka na zamba to na kawana osala ka ndenge nini temps ngunza particulièrement yo bon. Pour le côté traitement spirituel, alors, Moutou Moussousou a un départ de mission côté traitement parce que quand traiter Moutou, Moussousou les autres hommes a qui est pas un Moutou à Yekoli, Moutou à Talissé qui non c'était Oyo, Basala Kango Boye. Les Kassa Boye, Basala Kango Boye. Mai Oyo, Babonde la Kaboye pour Ekoma Boye. Mais Zana Batumususu a inspiré avant Ziboye, a yoka na voix qui est non ngunza masala malade o eso comme la nekowana kende na samba buka le kasa boye de ko sala mélange boye simana yango bonde la pesa mutuana pe akobika alors tangi salmi bongo nesikoyo na kozwa kayena bik na komi Nabikeno malade o muto ya beli se kisinango eza likasa oyo na komi pe na komba likasa ngwana parce que bakoko bakopesa ngabe kombo na yango keno kombo likasa oyo tokoza ndakisa bulukutu na komi bulukutu et traite ka malade par exemple typhoïde na komi yango na tia ngwana alors ko traiter mutu vraiment ezala ka ba préparation parce que ezana ba génie oyo uniquement baza pour na traitement. Voilà. Na koti pe na niveau ya mabondeli na ngai na se concentrer na sengi na bisimbi oyo ba traitaka ba yeba pesi ngai pe mayele buanya oyo vraiment ya ko traiter batu na ko traiter na mai na ko traiter et na mabele parce que mabele eza kisi mobimba et traitaka mutu vraiment makasi na ko traiter pe mutu na kati ya moto na ko traiter pe mutu na poso ya nyama na ko traiter pe mutu na poso ya kokoti na ko traiter pe mutu na biloko ebele onzamba sana mokili voilà mais ko bikola o ezaka na kala to ndo bona bangunza msusu atalio tanka kozoko tatalio to pe lelo pe bangunza msusu pe lataka toujours bango atalio boye pa soko kutu oyebi ke ezaki na mama mabeko yako toujours en kilongo te ko be bangunza msusu ka talio bande ko beto pe na biloko pe na tan lelo mpevi wane izalaka e diminuer boye pona nini. Bon, ce qui est un peu wana et diminuer des journalistes pour être tobungisa bunzambe na biso. Mais kuna bino bogardango ezali toujours toté. Ezali ndeko. Ezali. Lelo on a solo ba soki ke mutu mwindu a reconnaître nanu liboso bunzambe na ye. Yeba ke nguya wana ekozongi la biso lesusu. Nguya wana ezali. Premièrement tina ngai moko ezali. Yela ko pe bongo yela nga ezate ke no fona tutu kana na molimo de rien utalika kamo na vandi boy na sengeli déjà nguya wanta na sengeli yango isa déjà kati na ngai dès que mutu azo ya boye il faut na mona ke no mutu oyo azo ya azana maladi tel ibanda ane tel
et lo que ça les pour banda bongo et ça qui boye na ko détecter mutuan de A à Z na makambo ya yebaka te nanu ya lobité nga déjà na komi ko talisa yi ngunza masala lobi ke bande comme suba robenga yo boy abengi lobi papa nga na bengi yo na ça va problème na lobité yo lobela ngai ngunza masala yo loba ndeko journaliste ngai na pesa radio te au parleur donc yango wana depuis la question à souka ouais zango question à souka si ça va bango ba sa charger na yo ndeko journaliste na koki ko s'inventer te parce que na lobaka mingi mbongunza alobaka te na maloba na misala na ye voilà na ba œuvre na ye spirituel parce que ndengo sa bongo ndeko mokendi na koki pe ko détecter yo makambo na yo nyonso de A à Z pendant mbotama na yo tikino lelo oyo za pena oyo mama na yo amona pona yo pasi oyo amona na ba étape oyo leka mais okoloba ke non mais nguza masala yo makambo to bana usila wapi voilà parce que na ça déjà connecté na ancêtre na ngai na ça pe connecté na ange supérieur otobengi Mwanda Congo Mbasi Nkulutu. Donc ce qu'on activé kaka boy mbala. Ce qui n'a activé kaka et puis n'a activé chaque jour tout le temps jour et nuit. N'a déjà activé. Na cause la peine dans Zolia. Na soba que non mutu moko basoya na ye a nanda kuna ngai asa na problème boye. Na bandi pe koloba. Mais na tout quitté. Na bandi pe que non yo isa boye. Tous andaki ça o lelo coronavirus ndeko journaliste. Lelo o coronavirus ngai ngunza masala na bikola yango ba archive pe ezali komama ngai na bikola yango ezalaka année 2017 na yeko bikola yango na senga pe bosenga na bato oyo baza mayele mingi poete ba panza sango pour que chef de l'état aïba keno ezana makambu moko ezoya na liboso que va se préparer. Tant on a école bakino ils ont malade mo que so ya iko sala ba effet boye. Ba konzia mboke mabeli na ngana komela bango na pesa bango sango wana ezalaka vers 0h na zui ba style na toke to pesa sango wana. Après sima bambula malade wana yeko bima. Bato ba koma ba bombaka ba ya ba loba nguza masala. Mais likambo yo ekoyi lelo na kati ya république to na mondi mobimba mais obikolo yango est-ce que yo oyebaka na yo to ozalaka place ba préparaka makambo wana na ndenge molili to koma na ebisete ezali mokonzi kimbangu ne ayaki koyebisa ngai likambo wana po tena yeba ko orienter bato nyonso bazana kati ya mokili. Voilà matondo mingi mbuta masala dernier message to kabona pona mokolo le longa na suki singa na tikika na défi wana ba téléspectateurs yona bango boye banaka nini bosila na dernier message pour la mokolo lelo monsieur do déjà merci pour nous répondre à l'invitation na biso matondo ndenge tolobara mingi alors moi matondo ya suko kopesa na ba ndeko batali biso et puis boyambaka ndenge nini toyeba ndenge yokabwana yo matondo mingi ndeko journaliste vraiment ya libosona no na kozongisa matondi pa ya tata Kimbangu na kozongisa matondi pa ya Mvuluzi et pa ya tata Ntolani bakulu nyonso Samuel Kongo bisimbe nyonso parce que koya na biso awa ezalaki na makasi na biso te ya kibomoto boye ezalaki makasi na bango moko pe ezalaki programme na bango vraiment na kopesa programme na biso na mutu nyonso oyo azolanda émission na biso vraiment tosepeli mingi toza na posa topanza sango ya mfumu Kimbangu toza na posa mutu mwindu ayeba bunzambe na ye ayeba pe bukoko na ye kasi ekoyeba na kaka na nzela te ke no ovandi na ndako bandi kobikola te ekoleka na ba télévision na ba radio par-ci par-là alors vraiment na pesi nanu liboso vraiment mbote mingi na ndeko journaliste Mokendi vraiment mbote ebele vraiment et vraiment merci mingi to sengi pe to kopesa soso vraiment mbote na bayenyo so bazana kati ya plateau vraiment tika mokonzi Kimbangu abatela bino apesa bino soso boyi makasi pe na pesi mbote na bangunza nyonso
oyo batelemi mpona kote ya sango Fumu Kimbangu na afelika nyonso pe matadi na pesi mbote pa ya ntumwa menga na pesi pe mbote na bantumwa nyonso pe na ntumwa lelo nguba na pesi pe na ngunza oyo azali kokamba pe kilongo na kati ya territoire ya Mwanda ngunza ntoya tika tata apesa so makasi na baye nyonso pe na pesi pe mbote na mfumu mapasa na kati ya mabele ya Siamfumu pe mfumu Valere pe baye nyonso na pesi bango mbote na ngonga oyo pe na famille bota nyonso malila liela na kati ya mabele ya Siamfumu matondo mingi tokomi na suka mama Congo MC topesi bambote belé pourquoi pas kokore que le fungula mama na nusuki et biso moko maman kweno topesi bambote belé ba maman Bibiane ba maman Brigitte batala rabiso ingénieur en père azaki wana derrière la caméra coordination Wilson Madaumba et puis on azaki na présentation pour na lelo to silani pe to kutana prochain numéro avec le même plaisir ba kolo ba ko toujours kozana biso to ko mona na to ko continuer et tumba oyo bandeko beaucoup qu'on a biso beaucoup qui ndenge ngunza masala ya biso ki alobi ezali toujours ko sala tingunza ya solo ezali ko sala nous avons mona papa tilelo ezali toujours ko garder yé principe kara makolongolo oyo a tel sipe ki abia ezali toujours en contact de façon likambo ya kalawana bande ko robenga ou bien occuper ko tuna lobi problème na yote mais ba koko to pe beaucoup ko pouvoir bonzambe et la kisi marambo nyonso. Alors ezaki maloba ou bien maimingi to yokoli pona mokolo lelo to kutani na mikolo ezali koya. Ciao. Biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo Nzambe apesi ba révélation epaya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolengi kani kokota na ndaka na yo topinga biso plus 243 89 29 36 668 Ndeko ya Congo. Avez-vous déjà entendu la nouvelle promotion chez Flash? Désormais, grâce à Flash Transfert, toutes vos opérations de transfert d'argent effectuées dans nos agences Flash ou sur Flash App vers l'intérieur de la RDC et vers la République du Congo sont gratuites. Et plus encore, vous pouvez transférer de l'argent directement sur un compte bancaire ou un compte Mobile Money en RDC, mais aussi sur un compte MTN Momo en République du Congo. N'est-ce pas? Debout Congolais, unis par les sons, unis dans les vents.